Bonsoir, bande konange zanga mamluba. J'espère que vous avez malam skanyes vous allez. Toeka na style na psonenge tolobelaka. Ya liboso que le bon Dieu bako konabiso babatela bande konabiso nyonso baki ko composer wazalendo ba continuer kozala makasi na nzoto. Merci na bitumbo bazali ko bunda tozali ko récupérer ba territoire na biso oyo farde que bazala qui incapable ya ko récupérer sous leadership ya Chilombo ou lack thereof. Nalobi j'ai une question. Bande konangai. Même na totiataka kabalu bango kasi. Ngana remarka par exemple, na pesa exemple Mutukombo Mutombo, hein? Okuta, il a été nommé d'après grand-père, arrière-grand-père, je ne sais pas qui, mais ban Mutombo bazala ki na ligne ya famille wana boite Kombo Tshisekedi. To bandika na yemoko Etienne. C'est mon impression que l'homme là, c'est le premier Tshisekedi tozana na kati ya Congo wana. Yango ye Etienne Tshisekedi, il était nommé d'après qui? Vous comprenez question nanga? Tozala kana ba kombo, hein? Bozoka par exemple ceux qui mutu Matondo, bozoka bo reconnaître Matondo, ça appartient à peuple venant notablement tribu ya ba Congo. Soko ka ilunga okele kala la okay. Excuse me. Tshisekedi. Comment kombo mobimba n'appartient qu'à une seule famille? Bazalaka na bandoyite. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. D'ailleurs, ça tombe peu bien. Dans les Cambo, il y a des pères et des mères. Tu m'as tapé dans Dokita. Biso na Congo, un vrai Zaïrois, aza muta de père et de mère, n'est-ce pas? Po utika kana kombono du neyante, kombono tokokuta ngona famille na yo, tokokuta batupe ya trubi na bazape na bakombo wana. Mais Tshisekedi, bande kona ngai boko mana na ba commentaire. Kombo yo Tshisekedi ewuta wapi? Hein? Comment est-ce que Nazaïr Mobimba? Premier mutazara na kombo Tshisekedi ezala ki Etienne. Soko ki kombo Tshisekedi mbala moko sali illusion kaka na famille moko kaka. Yango nazo kuna na kabe ya kamwanga. Kombo na Tshisekedi ezala kaka na famille wana. Tshisekedi kombo na no uta wapi? Comment est-ce qu'il n'y a pas d'autre Tshisekedi? Tolandi hein? Banda nanga sur YouTube biso baluba depuis quand? Bomona muluba na kombo ezanga ndoyi. Hein? Batu ba yebeli baluba na bazalaka bantumba, bazalaka ba ilunga, bazalaka ba bakabeya, bazalaka ba mutombo, bakalonji. Tshisekedi. Bandeko. Tshisekedi n'appartient qu'à une famille kaka. Tolandi hein? Le nom Tshisekedi zoko appartenir na kasaye mususu te oaza mutu ya bango akabe ya kamwanga wana te ya libota pe kaka ya famille na bango te. Kombo wana ewuta wapi? Pour le son de Tchich na Kikongo nde son ya ki, hein? Donc K et puis tout est alphabet boite. Docteur ba Tshisekedi. Même na Kikongo na yoka mutu kombo Tshisekedi te. Hein? Soki boyoka Tshisekedi bande kobo koma. Nano toyoka ni Tshisekedi ni Tshisekedi. Makamba de père et de mère oyo. Tozolanda. Et puis vous savez bande konanga bosi bo remarka na libota. Bokomona mwana oyo azalaka utaka libanda bayeko tia na libota bike mwana nanda mvuka kakutu batu mingi. Yenda mutu aka na mibeko biso ndo bana ndako yo soko za mwana ndako to kolia te to boyeboy mingi komona ba batelaka batu bakale zalaka bano pa réalité bazape ba ayant droité. Tolandi hein? Likambu na ko de père et de mère oyo. La maison de Tshisekedi là. Oyo bato baya na kombo na bango moko kaka ezanga origine na kati ya sol Zaïrois. Tolandi hein? Yango wana bomoni batelemela kaka bato de père et de mère. Bazana réseau donc bazana na lisu makasi ya ba enfant adopté. Tolandi hein? Bao bayaka toujours na balua konyonga baninge ezalaka kaka. Bano bautaki libanda baye na bango babokola. Soki bo pesi bango ka le sale abandi ko s'imposer koleka kutu le ayant droit. Likambu na de père et de mère. Tolandi hein?
comment est-ce que na Kasai un grand peuple tous les deux Kasai o bakombo eremiaka kaka ezaka bakombo moko wana mais un nom en particulier bandeko nanga ezanga origine na Kasai kombo yo Tshisekedi kaka mutu moko nda banda kombo yo kaka pe bana na yende baza ba Tshisekedi oyo donc kombo ezo ko appartenir ata na mutu a quartier te tomonaka na baluba kuna okomona ata na quartier moko bakalala baza ata 5 boete na ekolo kokuta bamutombo baza na bango bandeko te mais saka kombo bozo bakaya kombo wana ezaka epa baluba mais Tshisekedi kombo ezo ko appartenir kana libota moko boyi soki tolobi awa que likambo de père de mère oyo moi j'aimerais bo profondir ango bo banda ko salela bato awa ba testa ba ADN tolandi hey likambo na ADN mais de père et de mère la kisi likambo nini parce que tuma tokita soki mutu accueillir nationalité congolaise akabali pe mutu mususu congolais baboti mwana na paza sikuwa kaka congolais mais bino objectif ezali bozali nde kotala bato baza na makila ya ba congolais boete ADN de kataka makambo oui ADN de kataka makambo et puis nga na kobakisa boye tango bosala ba motion bar na bino de père et de mère ADN ngai na kobakisa il faut que mutu ozala mwena 2-3 ancêtres liboso na yo oyo ke source na bango ezali mabele ya Zaïre ça tombe bien tozalaka mingi ba patriarcat soki tata na utaka Botswana eke excuse me ADN elobi ke tes origines ezota na Congo te meuti Botswana hey kaka ndenge resultat wana ebimi okangi bisaka na yo osali nini okekunda na Botswana okekoluka mboka batata na yo kuna tolingi lisusu bana bapaya baya koreklamaka ki présidence na mboka na biso te tolingi lisusu bloko wana te natangi na ngai komba mutu pete tolanda tozo kolinga likambo na origine tolingi lisusu kaka suka kako de père et de mère te likambo na origine tes origines doivent être congolaises zaïroises tolanda mais Thomas peto kita wuta 1850 anongo pe musika peta tolandi non tolingi tomona ke donc ligne arbre na yo donc ceux qui tozonga tana ba 1800 arbre wana ezale wutelinde na mabele ya Zaïre tokani soki kaka oyo utaki Lesotho oyo utaki Botswana potozo koyeba etiena botamba na kananga hey likambo oyo eza mwanda mukole oyo yangwana ko bandeko nanga boyebi ke batu pe kaka liye na Tshisekedi baza pe kaka champion kolukela ka batu bamboka kaka bango banengaki bana bajo mobuta sasa irwate kaka bango bayaka pe na makambo Tshisekedi nani Kabila oyo Rwandais kaka bango Omar Fayulu aza sénégalais kaka bango. Est-ce que vous savez que spécialisation ya maison ya Tshisekedi ezalaka kolukielaka batu ba pays mais ngai pe siko na décidé que parce que biso peut réfléchir non mais comment yo lukielaka batu ba pays mais kombo na yo ne pas retrouver autre place ailleurs na kati ya Zaïre sauf que kakobe na yo moko. Quelles sont tes origines? Tshisekedi uti wapi? Nani mutabandaki kombo wana? Nani mususu apart Etienne na liboso na ye kwa donc likolo na ye na ba parents na ye azalaka Tshisekedi. Bandeko nanga. Comment yenda ko kozala originaire ya kombo moko boya mboka? Et puis kombo wana batu mususu na kase bazaka nango te kaka obeye. Mais bandeko nanga soko lobi lelo mutombo. Il faut tu dois préciser tu parles de qui? Boyete. Mais soko lobi lelo Tshisekedi batu bakutuna mingi te ba yebi déjà ba c'est déjà illusion tu parles de quelle famille? Weza mwanda mukole. Likambo na de père et de mère.
parce que tout kambo soit disant entre guillemets les élections, n'est-ce pas? Balobi kaka na bango oh Dr Mukwege est un Burundais. Ah bon, ce qu'on a tuni boy. Admettons que cela est vrai. Un Burundais atangi ba classe na ye, il pouvait aller kotonga ba hôpital na Bujumbura aider bandeko na ye, ou bien il pouvait rester en Europe alia bambongo na ye, atiki nyoso wana aponia ya na zone de guerre est ya Congo pona a rendre service na ye à la femme zaïroise, et ces femmes-là n'ont pas eu le moyen non plus financier pour futaka ye. Tu l'as dit, hein? Donc il a opéré un système médical, il y a tout le ONG, parce que les docteurs sans frontières bando biki la siko kaka na ba mbongo ba don ba financièrement ba financement. Tu l'as dit, hein? Les femmes là ba ozambongo akifuta docteur Mukwege ba ozulango wapi. Mais docteur Mukwege a rendu son service à ces femmes victimes de viol. Maintenant, comment est-ce que ces femmes-là sont venues à être violées? À cause de la guerre au Salami, Rwanda de soutenir les rebelles. Mais comment sommes-nous arrivés à ce point? Là où le Rwanda s'est levé pour soutenir et financer les rebelles au bec pour violer la femme zaïroise. Il fut, ou bien il y eut un homme, un inconnu, le premier monsieur Tshisekedi, Zaïre avant ye et yeba Tshisekedi te. Mutumoko boye biso kombo nanu toyokate. Un nom étrange à nos parents. Aouti ne kosala ba service na ye ya renseignement kuna na Belgique. Abandi lutte na kibundoki contre Mobutu. Tozo embargo te, tozo embargo militaire. Est-ce que un Zaïrois réellement peut lutter pour ne pas agenouiller le Zaïre? Est-ce qu'un Zaïrois peut faire cela? Point d'interrogation. Likambu ya de père et de mère, nde likambu tozanango kakao. Tozolanda. Un Zaïrois, oyo ke makile zotambola na misisano eza Zaïrois. Jamais oko kende ko mener ba lutte moko diabolique contre les intérêts du Zaïre. Parce que tu as été motivé par l'esprit de la haine, esprit tribal. Tu sacrifies toute une nation, toute une région pour nous poursuivre tes intérêts à toi personnels. Est-ce que celui-là est un Zaïrois? Tu l'as dit, hein? C'est qu'entre yé, na Dr Mukwege soi-disant Burundais, qui est un vrai Zaïrois qui ne l'est pas? Parce que lutte Dr Mukwege son service a bénéficié la maman zaïroise. Lutte Étienne Tshisekedi a été contre la nation zaïroise. Maintenant, moi je me pose la question, qui est zaïrois et qui ne l'est pas? C'est quoi être zaïrois? Tolandi, on nous dit que une des parents de Mukwege, on dirait que sa maman Yazali Mouchi. Mais Dr Mukwege, cela dit qu'il avait le choix à choisir. Et il a choisi le Zaïre. Il s'est donné pour le Zaïre. Il a lancé des cris pour amener l'attention du monde dans cette atrocities commise contre la femme zaïroise que nous appelons viol. Tu l'as dit, hein? Tu sais que dit lui, quelle était sa lutte à lui? En train de se battre contre Mobutu. Right? Laurent arrive à comme les sous-opposants Laurent. Nani Kabila ou Joseph Faya a comme les sous-opposants na ye. Oh, il faut que nous c'est na Rwanda. Attendez. Pour nani kakabana baninga de foba sala ba étranger. Mais Kabila kutu batu bazo reconnaître kombo na Kabila, on voit ça na Katanga. Mais kombo Tshisekedi wuti wapi? Kombo Tshisekedi wuti wapi? Tolanda, ça ne prend qu'un étranger pour investir aussi à l'étranger. Tu l'as dit, hein? Tu sais que Tshisekedi n'a pas beaucoup investi dans Zaïre non plus. Même le pan wana limité, il y a ba motard, wana ba bete la katolo. Et ça building à l'état zaïrois. Si Mobutu était méchant,
ndatiela bango bakale. Même Kabila nazo défendre te, mais ce qui est pas zalaka méchant ndasilana na batima wana yango bomoni baye bazana milimo gratuité. Oh, gratuité d'enseignement, milimo ki gratuité na bango ebanda wuta antiquité na bango. Paroisse na bango building, gratuité de bâtiment donné par grâce ya gouvernement zaïrois. Tolanda de existence ya tata wana na libota na ye eza fondé sur gratuité. De bazaba socialiste par nature. Tolandi, hein? Mais est-ce qu'on arrange bisoda? Tokani? Mais nyonso ya bandaki kozwa. Ezala Mobutu foutier, gouvernement zéro ba foutier. Où est-ce qu'il s'est investi? Na Belgique. Et si kaya zalaka kozala, muto service à renseignement. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-il un Zaïrois? Un Zaïrois qui va aller investir na sol ya oppresseur Nabiso. Un Zaïrois au service d'intelligence ya oppresseur Nabiso. Un Zaïrois qui a mené, donc qui a fourni les efforts pour faire agenouer le grand pays comme le Zaïre. Ni tété la lutte diabolique de Tiens Tshisekedi. Tolandien. Et quand Dr Mukwege se lève pour aider, le cœur de la compassion, a tellement à aider, balobi te yetobo sanabola munyonso po yaza étranger. Siko bango batu bazaka si bazairwa. Tatao na ye. Asale la kambokelo konini. Lutte na ye. Ezalaki pour que nous arrivions où? Tolandi. Siko entre ye na Dr Mukwege. Nemta zairwa. Bino moko boko pese biyano. Tolandi, hein? Martin Fayulu. Bosiboka Martin Fayulu akei na Senegal kuno azalaka na résidence kuna. Tatema tapena ntokita makamongo po yontozo ko comprendre te. Martin Fayulu est un étranger. Siko botanga ndaku nini na ba pays africains étrangers Martin Fayulu afandaka. Yanke wana soka zana kati ya Kinshasa te. Martin Fayulu sota ke kotambola na Europe, to kotambola na États-Unis. Et puis peut-être il reste soit dans des hôtels ou bien chez les gens, c'est les amis, je ne sais pas. Mais bosibo ka Martin Fayulu alimwe balobi ko azala na résidence na Dakar. Mais comment mutako ko zala uta Dakar? Po bisu nous tout ebi ke ba Sénégalais bazala ko ba Libanais. Partout ba kendaka soki ba toki ba kendaka ko tonga nde pa ina bango. Boete bino bosibo ka Sénégalais akei place musu a toki azui et puis ko tonga nde siko kuna bazonga ka kuna pa ina bango na Dakar. Dakar etonga mpe mingi en grande partie na mbongo pezo uta na Zaïre. Tolandi, hein? Siko yesu kia uza nenge balbako dianga uta Sénégal na Dakar. Mais tangu ya azui, tangu ya yoko zwa mbongo azui bomengo na Zaïre. Pourquoi salipe lokola bande connecté kasi ya dianga ya nani ya Sénégal? Pourquoi yoko tonga kuna na Dakar te? Martin Fayulu tongi wapi na kati Kinshasa. Oyo ki étranger Martin Fayulu ngana zoko comprendre yango te. Soit c'est un Zaïrois ou c'est un Sénégalais. Mais une chose est vraie. Martin Fayulu n'a pas posé les actes ya koleksa kazaka Sénégalais. Et loko ni asolo so kazala kamakila na bango asali bango loko nini? Nothing. Tolandi, hein? Abala ta femme sénégalaise peut-être. Atongi pe loko moko na Dakar te. Et puis nan toka te ko Martin Fayulu alimwe mikolo asali 2-3 mois na Sénégal. We don't be hearing that. Mais nanga oyo le famille voyou oyo muto asali biso haute trahison nanga. Azana résidence na Accra, na Ghana. Siko entre ye, oh, je comprends. Dans la 2018, azaki complicité ba étranger. Ba étranger ba sali kopre na bango. Donc, oyo tata uta Botswana. Oyo tata uta suki pe Accra. Ba sali ba complicité na bango ba sotise mwa na Zaïre. To bango siko to koloba nini. Nanga siye wana ke ko fande sika ba ko ne ba uta. Tolandi, hein? Azonge pa ina bango. Mvula wakale jaka lume kwa abu. Mbula tango enoki. Tomoni, lopango nini esika mwana mobala na bimelaka. Tomoni ananga. Tango mokile yindele miliake mikoki. Nanga akimi mbangu na lopango na bango tomoni. Mais Martin Fayulu wa baba.
Man Fayulu même Kabila oyo azaka pe kotia mal à l'aise. Man Fayulu abetama, Man Fayulu tozolanda, mais Man Fayulu chaque fois qu'il a plu akimaka wapi. Tomona kabiso nyonso Man Fayulu akotaka na lopangu ezalaka kaka na kati ya Kinshasa. Mvula wakaleja kalume kwa abwe. Soki mbule yindi mapate yindi Man Fayulu epai na bango tomona biso nyonso ezalaka wapi kaka na Kinshasa. Man Fayulu nano azwa avion ake na Dakar te. Tolandi mbule lakisaka mutu na mutu epai na bango. Bambula boni ebeteli Man Fayulu. Mbule za métaphore pour dire ba persécution, ba menace, hein? Voilà. Les jours sombres. Combien de jours sombres Man Fayulu à vivre? Tolandi siko soki azalaki mutu a Dakar. Why the hell? Akondima bariske ya zoka kwa même kokufa na Kinshasa wana to matapena ndokita. Mais Kabila na batune on fait tuer Chebeya, Matungulu, tozolanda. Il a fait tuer beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça empêche to kaboma qui peut Man Fayulu ngelo belelo angaza ka bomine pe mutu mususu. Ce Man Fayulu est en train de prendre risque na bomo inaye. Mais ne voyez-vous pas que ça allait être facile akangabisaka keneka na Dakar, soka utaka na Dakar? What the hell? Akondima kufa na kati ya Zaire. Tozolanda. Et puis siko angaka zalazo kufela nini? Eba ndeko nanga. Non, quelle est la logique au Man Fayulu akoka uzalazo ndimala kufela na kati ya Zaire? Azo kufela likambu nini? Bolobi na biso ke azalaka Senegalais. Toyebi kazalaka pe na mbongo alala kanzala te. Sikoyo tangu bomo ina ye a été menacé. Akondima kufatika bana na ye na bakoko na ye likambu nini soka za na mboka mususu sika ya kokai kokende ami batela. Nanto yoka ya kenda o asali ata un mois na Sénégal te. Nanto yoka te kazalaka ata na maison ya vacances na Sénégal te. Man Fayulu mbule beta moye pela. Yanke wana azalaka nekaka entre Zaire to ake kotambola na Europe soka okende na Asie to ya Amerika kende ka kotambola. Résidence non officielle mobimba Man Fayulu tutu kaka na kati ya Zaire na biso. Siko il est sénégalais en quoi? Barisko ya zuna bomo inaye. Est-ce que Man Fayulu a un homme sensé, c'est un homme intelligent aussi, il a étudié à Tana Bongo. Pour de hell la rokondima azo bariske bongo soke baboma kiye. Tolanda bando konangai. Man Fayulu c'est un Zairois. Et puis les kambuna qui étranger na yo e bimaka kaka na famille wana kaka. Famille nan ba yebisi bisote. Kombo Tshisekedi e wuta wapi parce que moluba muso azalaka na kombo na te kaka famille wana. Comme do bangonde ba na kombo moko bo qui n'existe pas na Kasai. Olo ba kiko Tshisekedi, olo ba Tshisekedi bina bosibo yoka Tshisekedi avant Tshisekedi le père. Ba tellement qu'il na Fayulu azalaka na ndoite. Mais Tshisekedi le père aussi n'a pas eu le ndoi. Kombo na bosibo yoka Tshisekedi mususu. Ndenge boyoka ka babakala la na ba mutombo. Tolandi na ba ilunga. Alors, donc ce que Nathalie malamu. Tolandi makambo salama ki na 2018. Ezalaki copie ba vrai étranger contre moi na mboka Zaire Man Fayulu. Kaka ndenge complot a toujours été de ne pas permettre un Zaïrois nationaliste de prendre le pouvoir. On a arraché, on a privé Man Fayulu qui présidence, il me semble, parce que c'était un Congolais Zaïrois. Parce que si réellement Zalaki Mouta Sénégal, après tout ça, gagné qui ne peut pas l'élection, banga bati que le pouvoir, on n'a pas baby que makila nzoto nga que ganga. Mais Man Fayulu ngo, on dirait makila ngo zaka na Zaire. Pour nano poser ba acte ko l'exception bo lingongo kasa zalaka nango na terre ngo kasi ya bango ya Sénégal te. Et ba Sénégal pe ba yeba ka ete. Tolandi mitema mabe ya famille moko boye kaka Tshisekedi. Famille wana. Kombo wana Tshisekedi e uta wapi kombo na exista kate kaka bango nde botal boso na kombo wana. Bango nde vrai batu bazanga bandoyi bango. Tolandi mais ce qui total bakota ba Botswana Zimbabwe to comme kuta ba kombo wana e ka sasa ba kombo moko utela ka kuta sud kuna Afrique te donc sud na biso entre biso na Lesotho ndo kuta ba kombo wana
hein? Ba Zanzibar, Swaziland kokuta kombo na Tshisekedi. Na Botswana na Zimbabwe nde bisika ba kombo na uteli. Yango bomoni avant ye kombo na jamais existé na territoire ya Zaïre. Yango bomoni baza spécialiste ya kolukela ka batu bamboka parce que bango mokonan baza ka ba imposteur. Tolandi ba uta wapi? I'd like to know Tshisekedi famille wane uti wapi? Baza ba autochtone ya Zaïre te. Fini la récréation ba lobela biso vérité. Toyokani yami bale quoi d'autre je voulais dire idée kiminga. Ce que zongi na kolobela ngo kaka. Tolanda yango bomoni mindele ba pona ki paye pe Tshisekedi. Uta kala tanga zaki na service à renseignement ba belge. Pour travailler contre nous parce que Bayeba qui c'est un étranger. Boya zakana bolingo Zaïre depuis quand? Yoko lo bolingi Zaïre, mais tu travailles na ba presseur na biso pour na destruction en Zaïre. Oza Zaïre en quoi? Tolandi hein? Siko bande konanga ndene se no soki bokende ba vote na bangwana. Votez avec vos têtes, non pas vos cœurs. Tokani Bazo Kotake Dr Mukwege, mais Dr Mukwege a montré qu'il est quand même plus zaïrois que Tshisekedi bango moko. Tokani, famille na baninga Zaïre te. Mais bon na kite même papa na bango babango na zo kakende ko investir ngonde na Belgique. Ata na kabe akamwanga sika bake ebi bake ko zo village bato en otage. Même na village wana mutu moko Tshisekedi kaka bimate à part kaka famille yo quelconque. Tolanda dozo mona kaka bake ko baka clan moko boye basaso bake mibambi o ba utika be akamwanga. Mais comment il n'y a pas d'autre Tshisekedi kasi ba utika be akamwanga wana bazala kate kaka ye mutabanda kombo wana. Et puis ba belge ba ponaki mutu na bango ti bazui mutu au Botswana oyo ke ayaki ko se retrouver sur le sol congolais botami wana akoli wana tolandi bandako na ngelo ko pa mususu to matokita. Heureusement Chilombo moko pa avait confirmé que sa maman aza moitié étrangère, maman Martin. Tshisekedi moko alobaki yango siko bandako na ngato telemanano. To beta marche en arrière. Génération Tshisekedi le père, admettons que c'était un Zaïrois, hein, te prétendre. Quelle était la probabilité qu'un homme louba, na génération na yewana, akendoko bala une femme hors même attribut na ye, plus pire hors de sa nationalité zaïroise. Tolandi? Parce que toyebi biso nyons tuke, ba louba c'est tous les hommes louba. En majorité, on leur banga okel banda te pas préserver ki muluba wana. Tolandi, hein? C'est comme ça que totali les génération ba Tshisekedi. Bazaki bato ba chibaou ko croire ba chibawana. Donc bakendo ko bala même moi c'est kolom so bako basiona bango bazaka na chibaute akoko tambola patati patata eloko wana ezalaka parmi des raisons majeures pourquoi les hommes luba surtout génération il fallait lukaka moi si moko muluba o ko respectaka le chibaula. C'est quoi what the hell tata na kendo ko bala deuxième bureau une femme étrangère qui n'est pas sous gouvernance ba chibawana. Tozolanda mobile ni zéro puis nous parlons de quelle génération? Peut-être les gens sont plus tolérants. Mais la génération na Tshisekedi wana te. Tolanda que azana mwasi muluba make ko kumbana na une étrangère. Plus tard, c'est le fils de cette étrangère là qui va devenir le président de Katia Zaïre. Monde mukole monde compliqué. Tolandi hein? Mais pourquoi le fils de la femme zaïroise? Ceux qui ont zaïrois moi no ya bota kina moi sinel bosula zaïroise moi na ona ya koka comme présidente ka quoi que bota avec l'étranger bien sûr ça s'appelle accord nocturne to lundi hein les accords ndenge yena ba mindelo ya bande ko servir ba yokanaka na banza même libala ne wana deuxième bureau étrangère a été avec le soutien l'encouragement ya ba oppresseur na biso bala ye kaka mwana bokobota kana étranger oyo ndeto kokomisa ka pe président un jour yango quand le temps est arrivé baluki notre étranger ganaye nanga aya apesa ba résultat buzoba ba yibi zaïrois ces élections ba pesi yango na étranger
tolandi nde likambo toza nango awa na comme mpe okotaki étranger mpe Kabila doute oui mais siko Kabila za étranger modèle nini balobaki na biso atongi na Dar es Salaam il s'est beaucoup investi là-bas mais yankondira azaka entre Kolwezi na Kingakati soki kuna te azaka kuna na kote kuna bagoma siko muto ayaki po appuyer biso ayiba what the hell ako investir ebele me kaka na kati ya so lango Zaïrois teto admettons kaza étranger aza rwandais et ayebaki ke bakongolais bazo rejeter balingi te c'est un étranger mais lui là il a accent kozala ba milliards de tout what the hell akumbeka mishetane na malembe te azongi ne na ba pays d'origine akende ko excuse me ko enjoy ba investissement ne kuna yanki atikali kaka na kati ya Zaire yena mwasi ne basa investir bele na kati ya Zaire afandi ne pe kaka wana bande ko nangai likambo de père et de mère tokota Aden na kati oui tokota Aden de kwa wakata makambo nde likambo na zoloba totia Aden tolanda toko banda ko kendo ko pikola na ba mikwe ya batata na ba cimetière totala origine likambo ya origine makila tokani parce que comment on peut expliquer que mutako ko uta na Botswana aya asakana na mboka ya Zaire akenda ko kumbana na mwasi na étrangère po mwana na ye aya asala biso ni tetele wazalendo bangonde ba asala biso fierté tolandi mais oyo tozalaki ne so disant mwana s'occuper ya na bote tatane to ko benga leader alikambo nini leader ba étranger oui leader ya mouvement ba étranger on accepte maza leader ya makambo mususu te tolanda azala kiona na mboka depuis 2019 n'est-ce pas akeko signer ba corps ya ko teka mboka dans désordre tolandi do bato baza ko bikse kaka bana mboka lisusu kaka ba autochtone ye moko mutalandi ka lokola tatati akende kuna signer mwana mbala sa teka kine mboka ti ateka mboka nenga za wana ba autochtone na ba wazalendo ka mutu makasi balobi accord wana tali bangote ndebo muntu zaka na mboka suno te mboka kei trahi par qui yango babaka solo mashapa mumeno oui bomoni bino boka ka mashapa munene ba oza te na anglais tolobi le sang est plus lourd que l'eau tolandi voilà makila mutu soki za étranger ako revese kaka tokani oui bobi bagafo chilombo sali na kibokonzine wana soki a solo il portait le sang zaïrois en lui alingaka signer les accords ezali ko compromise souveraineté mboka te non Zaïrois ata balobi boza bato masanga basi distraction Zaïrois jamais aza do akoki librement luka céder mabele na ye ça ce n'est pas les Zaïrois azalaka taza na kwiti na ndenge nini likambo na mabele na ye kwiti sili tolanda likambo ata obalingana kata soki kaka likambo na mabele Zaïrois atiki kwiti mbala moko tout d'un coup comme normal abandi ko bundela mabele ça c'est la nature ya Zaïrois soto zaka bonte mboka nekenda kalati tolandi sikoyo soki Zaïrois kutata na ba kwiti na ba distraction likambo na mabele na ye Zaïrois donc toka Zaïrois minéré finga Zaïrois koyande ko menacer ko tokende mabele te totolanda ça c'est les Zaïrois siko soki yazalaki Zaïrois comment kozala na réflexe yokendo ko signer ba contrat pona koteka mabele ya Zaïre natali si bino bandeko na ngai na biso bokinga très bien bino moko bosala ba examen Zaïrois ata meli Zaïrois ata oki musique na tous les jours lobela kaka Zaïrois koningo kendo kozoye mabele omona ndenge kwit wana tout esili tout seul moment Zaïrois komaka normal ezaka likambo nini so kaka okyo kuna bazo ko menacer balingi bazo ambiance katani tolandi eloko la msaka Zaïrois na pongi yango na likama mabele boete siko comment Zaïrois soit 10 ans tatano lutaka po na Zaïre soit 10 ans okoma président okende ko signer ba accord pop okotsa ba étranger na mboka oluko kabola mboka na biso. Est-ce que vous savez que pendant que président sa Chilombo officiellement mwana mobalo asaka baki mboka wana
il avait déjà balkanisé le pays. Mboka wana bat ba sauver biso ezali les autodéfenseurs. Oui oui. Chilombo teka mboka na bisinya sinya. Siko ndenga ipe na tuni. Zairwa nini akosala biloko bongo. Laurent azaki mutabachi champa mutabakwiti, n'est-ce pas? Laurent ena baloenge na ye. Metangu kake komi likambu ya mabele za compromise. Laurent a changé la bango face mbala moko. Ça c'est vous voyez le sans Zairwa za la kandenge wana. Ayena baloenge na tangu kaka kwite siliye. Et comme yo siko tongito contrôler place bo Laurent bi jamais. Yo likambu c'est ça les Zairwa. Zairwa a changé la kamutu. Likambu na mabele Zairwa a changé la kamutu face. Wana nde boy Zairwa zalaka. Ata botuni Paul Kagame ko ba comprendre ka pe bisotin. Parce que sous-estima ka bisotin Clinton Zairwa zaka mtaibi kaka basi masanga musique. Mais bango tuna ba Bill Clinton ba comprendre pe Zairwa te. Bakena Kivu. Batuni tina mwana ya 10 ans. Bomo ndenge ni toka bola bino boko mamboka Kinshasa tikala waya. Mwana 10 ans. Alobi mboka na biso kaka moko capitale ezalaka na Kinshasa. Tozolanda. Oui, ceux qui tozalaki bongo te, ceux qui tozalaki lokwa ba peuple mususu ka ko kwiti ya solo logique ezate mboka na ndekenda. Ba Rwandais eloko moko ba comprendre na ba Zairwa ki atandenge nini likambu na mabele Zairwa sakanaka na mabele na ete. Bwana to matato kita. Tolandi hein? Laurent yawa mutabachi champa. Metangu mabele nezalaki menacé vis-à-vis. Laurent lobi nini? Awa la guerre sera longue et populaire. Alors le peuple, zwa soko kozoba arme traditionnelle bunda. Nyonso yoko simba to se défendre territoire nabiso. Ça c'est un Zairwa. Tolandi hein? Mobutu yo Tshisekedi bande ko fingwa za étranger. Mobutu alobaki jamais Zairwa ne ko kabwana te. Ndebo biso ba Zairwa to yebi. Zairwa ta to ko swana entre biso na biso. To ko swana. Mela no masanga. Kata dance. Bwana pe ba yebeli biso. Melikambu na mabele na biso nde ko simba te. Wana tina mwana ya 3 ans. Atele makalobi net. Mabele na biso nde kuna. Do ekila na biso zalaka mabele ko simba nde na mabele te. Tolandi hein? Mais ça prend Zairwa. Pona koyeba ke limite na biso zalaka nde mabele. Un étranger qui ne nous connaît pas. Nda kozo ba risque ko signer a céder mabele na biso pa ba étranger. Kasi ba corne telemelaki na kingoti. Po mona ga za étranger. Po akanise ki ndenga signer boye peuple baza ba ambiancer ba comprendre te to cela la katola mkimboke kei. Tango amoni Zairwa. Tout tribu confondu. Batu ba telemelie. Chilombo équation côté mentale. Mais loko esali ki accord ya Chilombo ekene nulle part. Ezaka ke loko na kati ba Zairwa ti. Balobi ba accord no ke ndeko teka kabe akamwanga na yo. Melikamu na biso awa docteur biku to ba accord no wana te. Ndeli kamboza wana na Chilombo. Mais pourquoi d'abord il a signé ces accords là? Parce qu'il n'est pas un Zairwa. Réponse est simple ngwana. Ndena tuni. Mobutu ne pouvait jamais faire quelque chose comme ça. Même Kabila Oto Finga kao jour et nuit. Et à fin de 18 ans, il n'y a pas que signé bakore ko kabamboka te. Docteur Mukwege atiki donc bon opportunité ça la mbongo bela tiki yango aye pour servir la femme zaïroise. Mon Fayulu tous ces investissements nakata Zaïre. Mais libota moko boy kaka ba yote Mon Fayulu za Sénégalais. Oh te docteur Mukwege za Burundi. Mais on y a signé bakora te kamboka za nani sikoyo. Hein? Jo oyo na pouvoir a signé bakora ya te ki mabele. Yesu kwa za nani? Pour le Rwandais Kabila ndenge balobi na absolu il ne l'a pas fait. Mon Fayulu akena Kigali take ndeko senga négociation bakaba mabele. Mais tout monde Etienne akena Kigali alobi ba pesa Banyarwanda nationalité. Tolandi hein? Nani aza Zairwa, nani aza Zairwa te. Et puis nangi suko kateko de père et de mère. Ngai na lingi le père et de mère botie bar Aden. Likambu na Aden. Et puis il faut tozonga nota ti ba 4e génération. Makila no ezala ke origine makila no ezaka mabelo na Congo. Tolandi hein, c'est comme ça que nous pouvons prévenir.
ba aventurier ba étranger solo bazo ka sumboka en otage te bazo mboka ba sala ba zero kanai to fandi to tala bango basakanela kabiso mais non Laurent Katangé mais Laurent loka kotel pe na sa mabele tango aboyi ne kozala flexible likambu na mabele waya kasi ndelo ko koti mutune na sa mabele ti eloko tambusi Mobutu mbala kata aboya ki kosede mabela este tolandi hein Joseph oyo soki Joseph andimaka kaka abalkanize mboka angaka tala ta président soit ata kote kuna este tolandi hein aboyi na fandika ndenga alutene kandenga lutene wana azala mwana Laurent ou pas moi je n'ai pas de preuve je ne sais pas na otala bizaleli ya moto nde baba kon reconnaître l'arbre par ses fruits tolandi hein frère Joseph quand même to matapeto qui t'a disons la vérité akiko bengi c'est le sous ba super ba AEC super AEC ya ba élection na mboka ate Joseph akiko balkaniser pe mboka ate mais le soi-disant Moluba oyo il a fait sikoyo soit les Baluba ne sont pas les Congolais soit famille wana ce sont des étrangers c'est entre les deux hypothèses Baluba bino moko pe bosa l'analyse soit bino bozala ka bazairwa te soit famille wana ezalaka étrangère hypothèse koza ka entre les deux là kaka entre ezaka supposition ezaka mibale wana parce que un zairwa ne peut jamais co-signer un contrat pour trahir le Congo, le Zaïre. Jamais. Tina Laurent, Azolo Badene jamais trahir le Congo. Mais Moluba Oyo a trahi le Congo. Ndena tuni bokolo banabiso. Soit Moluba n'est pas un Congolais, soit Mwana Oyo aza descendant étranger. Hein? Nanga lokolo fandel peka kuna na mboka batatana kuna na Accra tikalaka akuna po yoko tumkolo kosala erreur na Zaire fini la récréation omoni bino bakuya oyo bana ba étranger boyela kabiso na mboka oyo boko bandoko tala koyate na mboka na biso nanga osobeta makolo ko bima Kinshasa ti Accra soko sa tete Jean-Marc Kabunda baki bato ko nager yo kosala na ki nager na ko tambolo kosala ki piéton kolonga Kinshasa tina Accra bandaka jo sala calcul donc tikala no ka déjà isiko kuza kuna na mboka batata na yo kwa na mboka na bisote traître et puis traître étranger. Ok bandeko nangeza lenga mamuluba I love you all.